liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya mvidele mukulu wa bankambwa na kombo ya nzakumba topesi mbote bomomesano 510 millions de kilomètres carrés ndenge toyebisaka bino polele bomomesano ete kati na biso nzambe ya bakoko na biso atie mabombani mabombani ane esengeli ngai nao toyeba yango mpona tokundola bolamu ya bomoto na biso esengeli tolongwa na distraction mpe toluka tokanisa pasi nini oyo bakoko na biso bamonaki mpona kolukela biso bolamu ya bomoto oyo ngai nao tozoluka butu mpe moi pamba te soki lelo oyo tozolela ntango nyonso ke Kongo eza na pasi to mpe Afrika eza na pasi elingi kobake misala oyo biso tokoki kosala mpona tose delivre ezali misala ya kobanda kozongisa realite ya kibomoto na biso tolongwa na kopi koloniale oyo tolobaki makambo nyonso oyo tozosalela lelo oyo na Afrique mobimba plus ou moins 54 pays eza makambo ya kodefa na baekole nyonso tozotangaka balangue européenne balangue ya bapaya ekotisi biso na influence moko ya koanviyaka baninga mosusu donc bato mwindu bakomomonaka soki ayebi français te aza illettré soki ayebi anglais te aza illettré yango tobi ke morale coloniale wana biso tobotami comme la communauté internationale africaine to mpe communauté internationale bantu mpona koboma basystème colonial oyo ezokozongisa mutu mwindu mémoire nsima mpona amiyeba te to mpe asosola te makambo nini oyo ayela kosala na kati ya mokili nzoka nde tobayeke nzambe lokola akelaka mokili oyo apesaki ngai nao comme bagérant donc nous sommes des responsables ya mokili oyo so bakretien babike mokili oyo eza ya bango te biso tobike mokili oyo eza ya biso puiske eza ya bakoko na biso batikelaki biso eza credo eza grande responsabilité siko lokola bakoko batikelaki biso mokili oyo tozobenga lokola Afrique tovanda bras croisé te kasi toluka toyeba pasi na biso ezowuta wapi pasi na biso ezowuta na makambo ya politike oyo tozomona te mais pasi na biso eza na maboko ya bamindele wana ifo totya yango na motu mpo lelo oyo tomoni babimisi Jean-Pierre Mbemba distraction mosu eye ebakisami kongola komomona ke non Jean-Pierre Mbemba nde bande kozela comme espoir akobikisa Congo nzoka nde wana ezali préparation ya mundele puisque azoprépare bapapa Mosengo azoprépare ba Moïse Katumbi azoprépare ba Jean-Pierre Mbemba mpona otya toujours tripotage mais tolobai déjà ke bitumbe kobundama monde entier puisque kimbangu nde alobai ke so bomoni 4e président ye akozala jeune boyeba ke avant 5e aya bitumbe kobundama mpo mutu mwindu afongola misu ayeba sikoyo ke pasi na ye eutaka epai baétikete ya baprésident oyo bazogere Afrique te mais pasi na ye eutaka pa Union européenne pa communauté internationale puisque bango nde basala fonds monétaire na Suisse badiscipline to mpe baprincipe oyo basala kuna yo il faut okotisaka mbongo kuna mpo bango babénéficia pourcentage toomvwamisa bango kave di sikoki mbango azoya koboma makambo ya fonds monétaire bomona ke trouble ekokota ya mokili mobimba na bawestern mobulu ekozala partout motu na moto akoma ya western na ye na ndako toloba ye toboma commerce mondial oyo bamindele baogere mpo basalaki politiki wana mpona nini mpona yo motu mwindu ozwa mayele te to mpe ozala na kapasité te ya koexploite biloko oyo nzambe apesi yo na kati ya mabele na yo siko so biso baafricain tozela lelo kaka keno makambo tu tokosala ifo mundele nde mta ya olakisa biso ça veut dire tokozala toujours derrière tout le peuple du monde yango tolobi ke biso tobotami comme la communauté internationale africaine toye sikoyo na loi ya sika toye koboma balwa nyonso coloniale oyo eyaki depuis le 3-5 mois 1491 balwa oyo ezotinda ke africain fo akende kaka azalaka hospitalisé na maboko ya bamindele toye sikoyo kosala hôpital africaine eza na capacité ya 19 millions de plantes traditionnelles sans compter ba plumes des oiseaux sans compter ba peau de bêtes sans compter
ba racine ya ba arbre sans compter, le pierre sans compter, otozo ko benga lokola ba feuille sans compter, ba fleur sans compter, donc ba nature nyonso o ezana kata mokili ezana ba mabombani o ezo senga na otoye ba pona to dévoiler secret ya transformation ya bomo ina biso batu na kata mokili. Kasi lelo tokutani na bino ezali mukolo esengo, tokutani pona to laka to peto yebisa ngona mokili mobimba ete soki tokanisi pasio bako bamona gite tokobonga te. Yango biso skolo lelo toza déjà na préparation ya koyebisa bino ke tobengisaki mokili mobimba a na kati ya Maroc ba ope bakozala na possibilité ya babillet na bisika nyonso bazali bakoki efete pe likolo ngomba mangengenge. Tobaki le 2 juillet. Tobaki le 2 juillet soki fali azoyemba ke le 2 juillet tembe na foire biso lobi le 2 juillet za makambo foire te. Ba minene mtu basali tripotage ya komema pensée ya batu bakenda kotia distraction na kati ya foire. Yango bomoi na foire kuna na Fikine batie ekeko moko boye babengi yango tubi nzoka eza tubi te mais ezali koko ngaba. Avivoa na 1570 na commune ngaba wana olelo bazobenga ngaba azalaki premier batteur mondial. Ça veut dire na mundela yekoli kobeta mbunda pa ya bakoko na biso. Premier cavalier noir kombo na ekoko badaracham. Koto ba messager batonga siège social kuna face ya aéroport Anjili na commune Ansele. Azayeki mukumbi cheval, ça veut dire ba mindele ba yekoli kokumba cheval pa bakoko na biso. Mais lelo mutu mwinda perdre tous les disciplines. Akomisu ko yekola yango pa ba peuple mususu ya mokili. Yango biso lobi ke toboyi mutu te biso tozo sepela to pe tozo préparer ko kanisa pasi o bakoko na biso ba monaki. So bakoko na biso ba nyokwa maki na ba jour ba fête na bango esengeli tozaka na reconnaissance ya kovanda moi quelque temps ya ko kanisa pasi elekaka na eleko wana. Pe ya ko sepela na bokasi o nzamba pesaki bango biyano. Puisque ba nyokwa maki balobi bako trahir nzambe te. Baboyaki bi ekota na misu na bango, baboyaki ko zipa vérité lokola ba papa ya 1960. Bandimaki pasi. Et on que le 2 juillet 1706 basangwa catholique na ba protestant bakangaki mama Kimpavita esipa. Azaki muyaka. Batumbaki moto na mwana na mukongo. Et pas ya monsieur Lorenzo comme Laurent de Luc. Na monsieur Bernard. Pe batidla ki basuku na bayaka bakebuka bakoni na erwana esclavagisme ezotoka munde so atindi oboyi babomi bino. E batumbaki mama Kimpavita moto azikaki na moto na pasi ya kolela na mwana na kati na moto atombolaki mwana mbala mibale na likolo Kongo batela bana mwana o bobomi ngana ye akozonga esu na mokili na kombo ya Mvulusi Kimbangu. Donc, tant que le peuple africain a reçu la fête, il y a eu passe à bakoko na été, à ta politique, rien ne marchera. Puisque les Arabes, chaque année, bala la nzala moko ya 1 mois. Ils ont fait à okanisa koko na bango Abraham. Balobi onzamba tindaki atumbela mwana na ye, atumbela ye mwana na ye mbeka. Pour attester motema na ye et Abraham azwaki mwana wana akende kotumba embeka après nzambe apesaki meme. Mais ah bango siko bazo sala fête ya kolala nzala carême selon principe ya nzambe na bango alakise bango ke po ayoka bango il faut balala kanzala mais nzambe o abiso batu mwindu aboyi makambo wana tolala banzala lobi ezali punition. Tozo la nzala nzoto no ekoma déséquilibré. Esprit na yo eza sous stabilité. Donc to bige mutu tout azola nzala azobeta libanda pe azali contre nzambe. Pour ba principe wana eza ba principe européen, principe arabisé. Nzambe lo bem komote ke mutu fala nzala pendant 1 mois banda banda kolala ba carême ti lelo mokili ne bongate. Pasi na pasi kolela bokabwani rien ne marche. Yesu kutu ayaki asali 40 jours 40 nuits. Mokili ebongita kutaki bitumba atiki bitumba wana Yesu o balakisi ya film eza mise en scène mais en réalité toloba déjà que Jésus n'existe pas. So yo bela Jésus ne na mona basali film lokuta kuna na Cameroun babio Yesu abimi na fenêtre ya mutu na lumière tolobite bokosi puisque Yesu wana o bozo lota ya ba photo botia na bandaku ezali mundele moko boye
aleka déjà na bémission a déclaré que bolongola ba photo na ye na banda kuna bino donc azali acteur ya signement ye wande bokuma osambela ye wande bokuma kolota mais le vrai Jésus ba yebisa bino ezali histoire ya démagogie Jésus a mutu mwindu azalaka te nde bakimbangisa lelo oyo bakotisi kizabolo na kati ya Congo pona koloka ba africain nyonso to pe ba africain nyonso to koloka ba bantu na bozomona ba guerre ezotoka kuna puisque toloba ye déjà que ba surcharge mikumba musu tozozwa ya botutu boke bozwi cercueil eza na Lubumbashi koto euti eyebani tolebo verifie yango kuna bo verifie te boye nango bobomba yango bozokosa bato nzoto akimbango eza kuna na kati donc bozo traîner mémoire ya l'homme noir yango biso lobi ke tobote mpona kodéterre cercueil na kati ya nkamba totia yango likolo na mesa tolongola botutu oyo ezozongisa peuple congolais to pe peuple africain nsima mais lelo tozoloba ya makambo mama Kimpavita tolobi le 2 juillet oyo biso tokozala a na Maroc milulu minene ya kotombola lokumu ya bakoko na biso banyokwamaki pamba te banyokwamaki mpo ngana oyo tozala. Et cette reconnaissance wana nde ezali fongola ya kodélivrer bomoi na biso mpe ya kodélivrer ekolo na biso. Donc soki torespecte makambo eza nécessaire te mpona bomoto na biso ata tosali baparti politique rien ne marchera. Toloba ba parti politique ezali désordre colonial eza munde mutasalaki ba piège wana po aseparaka biso lelo bozomona ba africain mususu baza na ba Italie kuna bazo coopérer na ba mindele po baketcha bango na pouvoir. Mais tobi ke pouvoir oyo ekopesa masiko nde tozokende 5e mokonzo akoya na Congo na bakonzi mususu pe bakoya na baafrike mobimba bakozala esu bakonzi oyo mundeli mutando kotya bango te baza bakonzi siko oyo bazoya na puissance divine bakoko nde mutu siko bazotya bango mpo batravaille mpona bolamu ya mwana mboka emonana bolamu ya mwana mboka ekomonana ndeni mboka bapesa yo richesse eza ya yo siko yo ozozela mundele nde aya kolakisaka oke biloko no twando osala nango boye bwando opesa biso pourcentage boye non yo mo nde mutu okotya baloi ya koyeba siko ndeni kafe na yo ebando kozala distribue na France aza na droit te ya na zamba no mbamo azwi kafe ake nango France aza na droit te ya mbamo azwa biloko no ya mboka ake nango te yo moko nde ifo otelema France atalaka azomona ozoba Amerika atalaka omona ozoba omonaka mémoire no eza ya kolala. Tant que les dirigeants nyonso tozomona ba politique bazali dirigé par les blancs, cela veut dire ezali déjà jemoko basala biso oke tokotikala komona bolamu ya mboka wana te po bolamu wana nyonso ba européen nde mbao bénéficier nango. Ya basali ba assistance sociale kuna basali ba vie moko oyo ekomi okamwisa biso lisusu oke so to bloquer bango kaka bakolela. To Congo opesa États-Unis embargo Maison Blanche a fonctionné sous te po ba travailler au baza kuna budget na bango nyonso tout et uta na bomengwa Congo yango ba futela bango dans ce de bloquer 48 heures Amérique oyo fuka mela biso po yom doza na bomengo baza ba noko na biso te soki ba musicien congolais ba yemba ke to nyoko mi koleka tango ba noko ezali erreur po belge aza noko na ote noko eza mutu abotama na mama na o. Donc toyeba makambo tozosala yango tolobi ke biso le 2 juillet oyo tozana bino na milulu minene tokolia soso moko ya mobimba mutu moko tobengisi mokili mobimba ana Maroc tobengisi plus de 100 personnes et tozala na plus de 150 poulets pona kokabola mutu nyonso azwa soso moko pamba te ezali fête ya mama Kimpavita la prophétesse alakisaki makamu ici uta mbanza Congo pe batumbaki ye moto na mwana na mukongo kimbangu babengi mvuluzi kasi esprit na ye bimaki na kati ya moto ekende ko siéger na kati ya sanza lelo ye mtazo gérer secret ya fécondation ya monde entier to ba dire ke ba mindele bazui esprit na bango moko diabolique babengi ange Gabriel bacheye sous l'observation à sanza donc aza na kata sanza te maza pembe na sanza ye mtsuko azo yiba ba reveni ya bolamu nyonso o milimo ya fécondation etindelaka biso ana mokili mpona tobokola basoso mpona tobota bana na bandenge nyonso o tolingi seke bakoko na biso ya kala nde mutu bayeba ye ke l'icographie ezali baforme o sanza markaka na likolo yango nde lelo esali icographie o mundele azodondwa nango seke l'icographie c'est pas pour les blancs. So yo mutu munde okansake munde nde mutasali icographie okosi po bakoko nde bayeba ke sanza soka bimi na forme oyo
na fécondation to na sexualité ekoleka na période oyo bana baobota mbaza mibali to pe baoza basi to pe baoza mapasa to pe baoza lipasa moko ya mwasi moko ya mobali lipasa moko ya mobali moko ya mwasi to pe mapasa ya mibali to pe mapasa ya basi yango tobiki il faut toyekola siko sanza po sanza siko tokoti siko na logique ya sanza siko ekomolakisa biso ke sanza aza na 28 mouvement. Dans 28 mouvements, il faut que ba makamuni ou ils ba contenu intérieur na kati. On trouve que le col la bamindel ba tchaki observation il y a ange Gabriel comme un ange diabolique puisque nzamba za na ba ange to ba za ba personne déformée. Ba ça yela ki bonzambe te mais ba détruire ba principe na ba caractère il y a etamboli ya bomoto abat na kati ya mokili o nzamba pesa permission pona to saisir to pe to recevoir o to zo benga lokwa bola mo bomoto bwa biso. Donc le 2 juillet, biso tozana bino, Mama Kimpavita, azali na biso na bon moya seko, libéa na libela, akufa raté. Donc le roi ba chrétien ba osambe la Marie, biso to yesko kolongola libota na biso ya batu mwindu, batika okumisa Marie po boyebi ete. Tobike Marie, azana ye mama ya nzambe te, mais azali mwasi ya Jules César Auguste, un empereur romain. Yene mutu asentaki Marie. Donc makambwana est concerné yo africain te. So yo zo kota yango, ça veut dire film bwa kekele zo ya pona kolongola buzo ba wana nyosu o ezo ko faire reculer biso. Dans ce tobi le titre tozo lobelezali Mama Kimpavita azali na biso na bo mo ibwa seko. C'est que fait tu wana to liaka soso. Et ozana ngona accompagnement na plusieurs repas. To lia ba légumes, ba feuilles de manioc, ba mbala, ba biloko tout mais repas de base ezali soso. Tu peux essayer d'avoir différence, tu peux explication pourquoi tu lis la soso, puisque soso a la puissance, tu lis soso moko ya mobimba, atana ane moko mbala moko, ça veut dire tu vas bakisa 5 ans ya parcours à bon moina biso bat na kacha mokili. Et so tu lis soso, tu vas ndocha mémoire na biso na éveil. Et va ndoza su ba ki di baté. On ba mindele ba ole kebso na ba vitesse bazo ko évoluer toujours na vitesse mais yo mutu mwindo tika ki di ba po tika kaka yezwa roya ba on kuna ba o calculer ba ça la projet 2025 yo ko tozo calculer fin du monde omoni buzo ba o ba kotsa biso ya mwana ezo traîner biso moi to se retrouver na bolamo bo moto na biso ezate on to besko ke Kongo sika ayes ko kolongola ba loi coloniale o ya ki depuis le 3-5 mois 1491 acha sko ba loi ya gérance. Ya olakisa siko ke batu mwindu nyonso o batangi ba classe ba mindele balobi ke baza ba intellectuel to moni ke baza ba zoba puisque ti lelo o makamba o sala bazo comprendre te. Et to bi ke le roi mundele mutayaki na classe wana na 1912 et père roi Léopold II a promulgué balankasnae ba promulgué on ba sali école primaire ya urbanisation après ba yose la biso école ya second degré ya cycle d'orientation. Nde ebimiseli biso ba titre académique onyoso ba président ba préfet ça veut dire ba titre na tout baza gérer na maboko ya mundele moko mote ba travailler pour na bolamu na ngana yo donc poto se retrouver na bolamu ya bomoto na ngana yo esengeli siko to longwana loi coloniale to sala siko ba loi na biso moko batu mwindu ya on bi ke to botami comme la communauté internationale africaine to pe bantu to esiko kolongola Afrique mumba na maboko ya Union européenne. La Afrique mobima na maboko ya communauté internationale. To eza siko mundele ke vanda na kuna. Biso siko to sa programme biloko nyonso Afrique to koye ba sur 100% ya iloko na iloko to ya matière na matière France to ando pesa bino combien lem sous 10% pa mande to ando kaboela ba européen na ba américain. 90% c'est pour les africains. To za makambo belé to na retard musika 500 autres lobaki to za na 512 ans. Dans 512 ans, tout ça, les monté africain, nan a sali chimie na été, nan a fabriqué, nan a sali ni livré, nan a sali exploité na makambu na été. Asana na retard. Ça veut dire makambu ya fin du monde, ah biso to boyi yango, makambu ya Jésus, to boyi yango, yango ndem te traîner l'homme noir. Mondela il a que religion pour à séparer yo na esprit. Pour déséquilibrer yo. Ça veut dire to perda force na biso te eza nango me ba déséquilibra biso. Po bakabola biso ndamba misu bakoma ba musulman ba misu bakoma ba chrétien ba misu bakoma ba maikariste est-ce qu'on pona tozongisa mobimba bo moto na biso sengi to bwaki sa siko ba religion wana nyonso nzamba za religion te religion ezali otozo kobenga lokola église azali sirène ya papote nzambe batongela ka enda kute mpepe ezaka partout
Quand tolobi matin na biso ezali mama Kimpavita azali na biso na bomo ibwaseko. So totali makama mama Kimpavita toloba ete mama Kimpavita botamaki na 1684. Mais so tolandeli provenance na e tolobi azali molimo ya koko yambo. Ya mwasi kombo na e mama Kento tope mama Kitelekinabo. Tope mama koko Kitelekinabo. Ça veut dire ne bandela mokili mutu azalaki te kasi nzambe asalaki mokili na e na tierce ba seconde. Alobi mokili ezalisama mokili salami mbamo na ba mai na ba nzete na ba sanza na ba moi to ezalaki. Ba chrétien ba na lisolo lokuta onza masaki nanu mokili moi ezalaki te molili na molili bokosi boko epsa biso lundi asaki nini mardi asaki nini mercredi asaki nini jeudi asaki nini vendredi asaki nini et dimanche pourquoi pemaki puisque mon PPP m'a raté. Bino bokosi nzambe makambo bika pemaki dimanche donc a travaillé pendant 6 jours dimanche na pemi yango bochango comme jour de prière nzoka bokosi to bika dimanche za mukolo botumbaka mama Kimpavita DDG soko biso to nito bando ko exploiter sikoyo revenir à bénédiction ya passé na biso na ya présent ya biso tozali lelo puisque bato kalo banyoko maka pona opesa biso accès ya continuité de programme. Moto mundi soka kutaki continuité à place bako kone basukela ki alinga iko évoluer na modernisation lelo alinga osala makama minene koleka na obindele ba osala. Mais biso to yokuta bilo na biso tout ezali éparpillé ba européenne ba américain ba mindele ba kenda na ngona ba mboka na bango. Ya on tobi que un grand problème puisque to botam na jugement. On est venu juger l'Union européenne et la communauté internationale puisqu'ils ont descendu en Afrique sans autorisation de nos aïeux et ils ont pillé nos blocus. Ba yibi bilo na biso, ba pandi ba foyer na biso lelo tozali dispersés. Ya on tobi que la colère là ezoya pona ko mettre fin pe ko faire justice. Face à tout étendue de la terre, ko stopper France. Ko yibse ko wa elo monter kota nsimam Congo, landa programme. Biloko bandundu to tindelo na 5% to tala ba pays ba pauvre. Total la France aza pauvre, Autriche aza pauvre, États-Unis aza pauvre. Ba na eloko moko te. Wana eza bango nde mutu ba devancer biso na otobenga démagogie. Donc to bika mama Kimpavita botama na 1684 provenance na ye na divinité to lobi azali molimo ya koko yambo. Ya mama Kento tope mama koko Kitelekinabo. Mama koko Kitelekinabo azali koko ya mwasi ya liboso o abanda humanité tout entière awutaka na sanza akitana na katikata Afrique équatoriale na ngonga ya minuit. Mwasi ayaka na ngonga ya minuit na kati ya mokili mobala ayaka na midi les mêmes jours ezaka jour à mercredi. Nzamba lobi na sali mokili nanga banyama bambisi me nyama zo dévorer misisa banzete azo produire te. Nzamba bon il faut na ça ko gérant nda sala ki siko ngana yo alobi ke mutu azalisama na kata mokili. Ezate ko bazwa mabele basali en forme ya mutu bafuli wana eza ba aventure. Nzamba lobi ka ke mutu azalisama puisque yemo kazaki esprit. Ça veut dire nyonso eutaki na molimo. Pona ekoma physique ongana otozalelo. Donc tokolo bateko nzambe azaki molimo mais ayesu na mokili abandi o fabriquer mabele a tchango boite eza mensonge. Wana eza masolo ba européen nde ba yeko bungisa africaine zela. Parce que africaine il faut longwa siko na buzo bato pa longwa na démagogie azonga à la lune. Pona a se retrouver siko na rentabilité ya bola mo bomoto nae. Donc to bike biso batu to utaka na ba planète to lobaki ezali ba siège ya ba réservation et ya ba milimo avoko mazemi na libumwa mama oboko wa madimo bien 9 mois selon ba calendrier to zana ngona mokili elingo ba to utaka na ba monde spirituel to ye to koti na kati ya zemi ça veut dire rapport sexuel au moins na mbali bazo sana na kati ya mokili to ngaka enveloppe poso nzoto mais poso na to lobi eza mabele te po mundela kosi ba africain lobi ke to uta mabele to uzonga mabele mais ayebisi ba africain ke eli ka koko na eli ali moi azonga mabele te mais kuna bible lobi ke mutu tu auta mabele uzonga mabele mais ka bango mo suba lobi ozo koko na bango eli ka ye mo ne mutu ali moi na Jésus
bazonga mabele te do ba contredire susu na principe ya nzambe na bango biso bite makambo wana eza biso te soko kona mina limwaka biso to bike do uta mabele te moye pe tozonga mabele eza te mbengu akota na kata mai kuna kota pont maréchal entre Matadi na Boma azonga mabele te ça veut dire atia singa na mai akota ke ndoko vanda kuna soto kei na parc Salonga na Équateur tokomona koko nyangara bokulaka akota pe kuna na kata mai vivant ke ndoko vanda kuna soto kei na kota Kalemi koko mukishi wanyange abande ko sala misala bakekele akota na kata mai kuna akenda ko vanda kuna e banda vanda na sa mai wana basalita kekele bima chaque jour donc à travailler kuna na sa mai. Ça veut dire l'homme est capable ya kolongwa na nzoto ngana otozali a changer nzoto ake ko vanda lem suna siège mususu soko ba siège wana to benga monde spirituel na sa mai ba monde spirituel eza na kata ba monta volcan ba monde spirituel ezali na sa mabele ba monde spirituel eza na ba zamba na ba cimetière ba monde spirituel eza faut y ba définition ya ba esprit na biso e utaka wapi et ya kosa ni na mokili tango lati nzoto pour nous ana détermination ya continuité des programmes kozala mutuzo bate so komi mutuzo ba ça veut dire oleki nyama na buzoba puisque banda mokili banda na tomona éléphant et les ibienté nan tomona soso ya PDT mais ndeni yo muto komo sa buzoba plus que nyama ça veut dire toyeba makambo wana nyonso maladi euti wapi po tolongola sikoyo négativité nyonso yeko détruire biso po na esprit na biso etikala tranquille donc esprit na biso eza tranquille te puisque ba surchargeant ba yeba la kiso ke yo pour vivre il faut tanga français il faut tanga anglais pour za la mutu atotangi ba anglais totangi ba français ti lelo to se retrouver ka tel to bandi osa sikoyo ba maele mabe destruction ko ya mabe. Ok, so batika biso to tanga na minoko na biso to neto za ba savant ya biloko na biso yango ba empêcha ki biso ba moneke so to tanga na minoko na biso to mwana africain zo tanga bitabe makemba akoyeba qu'est-ce différence entre makemba na bitabe mais mundela ya lobote bitabe c'est le banane makemba pe banane plantain et comme on peut ça mwana mutu passe po ahotala sko biso benga ngo makemba eza bitabe te. Mais si vous avez besoin de makemba, vous avez une banane plantée. Ça veut dire le côté goyeba na peto goyeba source ya vérité to ya réalité ya mabombani ya mokili mobimba. Ça veut dire mama kitelekina botope mama koko kitelekina bozali mama ya yambo o akitaka na katikati ya forêt équatoriale autaka na sanza avant 165 millions d'années. Et tant akiti na kati ya forêt équatoriale basalaki 5000 ans. Il y a un mobile nae. Mobile a outé na moya kiti na 12h, moi ça outé na sanza kiti na minuit. Na lokitwa kake ba mumi balé, ba bazali ko ngenga lokola ba rayon soleil donc bazali na mélanine nzoto mobimba. Tant basali parcours na bango pendant 5000 ans d'existence bantou na kata forêt équatoriale, nde moi ça zongi place a outaki, mobile pa zongi place a outaki mais ba botaki ba na bango mi balé. Babotaki lukalakala mbele na Fatuma ne batikelaki siko bana na ndingisa ke bana biso nzambe wakelaki biso apesa biso pouvoir to planifier programme exact oyo ekosala to pe koyamba ba génération future kasi lokwa to boti bino tala to tikeli bino responsabilité boza yana leki bobalana po boando kobota ba poso nyonso donc bango ande babota ba poso to babota na ba mindele donc moko to kolobela e bandela mokili to kolakisa na mundele abota maki quand le contexte alongwa ki forêt équatoriale bakimaki baketonga Israël na Asie erwan Europe ne tonga mité ça veut dire to kotanga na ba komba ba mindele liboso o bakimaka na forêt équatoriale na la 70 ya to meke cahier de décharge et koningisa mokili momba puisque a ko déterminer ba vérité ya évolution ya ba génération nyonso ya mokili liloba nzambe bo mwa seko oya bakoko na biso ekotika la seko. Mama Kimba Vita ayaki na kati ya mokili na biso le poso moyindo pona kovandisa stabilité ya fécondation pona mokili etambola na babikelamu oyo bazali na détermination ya etinda nzambe. Ça veut dire Mama Kimba Vita ayaki ko bengana ange Gabriel o bamindele ba piégeaki biso pona bato basala biloko mbangu
bazwi basoso bachubi bango batonga basoso bakolimba bango basoso baokoka sukolela kokodio kote mikwa na bango elembi ale bazolesa bato siko nani akosambisa mundele yango tobika biso toza ba communauté internationale africaine toye kosambisa mundele so bino bomona makambo mususu oyo azosala ke bokumisa yango biso tokotolore mabete bolamu ezali mpona mutu nyonso nzambe atiaki yango à la portée de tout le monde batiaki teke bamisu banyoko bamisu bazala bien. Donc, tu vois Maman Kimpavita a un objectif, il y a sa stabilité, il y a fécondation pour na mokili etambola na bikelam o bazali na détermination ya etinda nzambe c'est que nde tozaka na kata mokili biso nyonso toza na détermination etinda nzambe mais eza na bato mususu basali bango kosala eza na bato mususu oyo bauti na ba monde diabolique bazoya pe na mokili pour détruire bato to bazosala ba désordre ba guerre kotumula ba minere mbangu na désordre ce sont des diables bato wana baza na détermination etinda nzambe te. Par exemple moi ça que joise mi panganga mwana wana okezwa panganga azali mutu ayaki asala vie na ye mais bo éliminaki par la force ale loko akendaki pa nzambe te asali ni yake se retrouver na monde diabolique kuna monde diabolique bakobokola lisusu bakotisi ye makambo na bango ya mabe après so yoke luke su panganga batio na libumu tanga abotama akomo créer biso ba problème ça veut dire to kokabola bato mususu baza cloner donc basali bango na ba clonage bato wana tout baza na ba défaut na ba mémoire raisonnement na bango na ngana yo eza ndenge moko te. Donc to bike Maman Kimpavita ayiki ko bengana Ange Gabriel aza su pembe na sanza te pona yemo va gérer siko secret ya fécondation en sanza poto bando sa siko makambo kitoko oleto sala biloko ekola mbango juste ngombe o laisser carton après oteki yango bato balé ezola epesa malade. C'est que la communauté internationale africaine topé bantu to ko interdire babiloko nyonso tu ya mabe o makoso bo tuka yango kuna na Europe bokolia yango kuna na Europe bino mo ba européenne africain olia makoso te akoluka makoso abanyama naye o cuisse de poulet africain olia ba cuisse ba poulet na o ya zaka na Afrique to boy ba poulet emporté ya kotindela ka biso te bino mo bokolia yango kuna chaque peuple a géré son alimentation nae selon culture nae selon otozo benga lokola lolenge o bakoko nae ba tchaki mbele la kapona kobatela biso parce que culture nde mutu ezali otozo benga lokola efficacité à bon moya bato chinois omela mai na tasse ya argile mais eza culture bantu bazwi yango pa bakoko na biso po bakoko na biso bande komela ba mai na ba kopo ya ba argile po nini pona epesaka apaisement na bâtiment du cœur moye babela ba malade ba tension ezate ato koti na ba kopo ba plastique na ba manzanza kopo linzanza eruyaka twandobela ba tension twandokutana ba maladie ndenge na ndenge ya tobiki le DG o tobengisi mutu nyonso ya ozwa soso na yo topesa pe mateya ya koyeba utilité ya Maman Kimpavita nde tobiki Maman Kimpavita azali na biso na bomo ibwa seko pe akozaka na biso tango nyonso. Ça veut dire atozobongisa sikoyo manaka o etali losambo nini tosenge to kontaktaka molimo wana ya Kimpavita pona epesaka biso bénédiction eza biso mabota epesa biso makamndenge na ndenge puisque Kimpavita nde bayike atobominga na sima mikolo na kobota manakati ya jeune fille to pe bana basi nyonso ya ba génération mama wanzile pe alaka ye pa kozonga na kati ya ba jeune bana basi mama nzinga donc bana basi ya génération lelo bazali ko vivre na ba esprit otozo ko benga lokwa ya incarnation ancestrale bana mibali pe tozo vivre na esprit ya kimbangu wana yango nde mtu elati siko biso. Tokomo luka toye bandeni toko se délivrer et to se délivrer pas à la politique. La politique c'était tripoté depuis l'époque coloniale. Nous devons transformer maintenant la politique pour nous se retrouver. Tobo ya mutu morote. Maman Kimpavita asalela ki chiffre 3. Chiffre 3 est la base ya divinité. Nde to lobaye ke mutu mundu ba créer la ke mukolo na misato. Donc chiffre 3 est la base ya divinité pe Maman Kimpavita asalela ki chiffre 7. Chiffre 7, titolobi, ezali évolution, il y a parcours. Dans évolution, il y a parcours, il y a bon mo inabiso batu, nakata mokili, ezaga na chiffre 7 wana. Pambate, bon mo inabiso batu, nakati ya mokili, etambolaka na mikolo, etambolaka pe na poso, etambolaka na sanza pe etambolaka na mbula. Ça veut dire ezali na 4 déterminations
ya parcours kasi vi na biso batu ekendaka pe ezongaka kasi ntango ekendaka pe ezongaka ça veut dire kozonga na ngwana ememelaka biso évolution pe ememelaka biso révolution mpona tolukela bomoi na biso bolamu ça veut dire vi na biso batu ekendaka pe ezongaka donc ntango ekendaka nde mpona ekota na bozindwa mokili jusqu'à l'extrémité pour eluka makambo nini oyo ebombani eya komettre yango en physique mais ntango ezongaka eyelaka biso évolution na révolution ça veut dire révolution soki toencadre yango bien te yango lelo ezosala batourmente yango lelo etya batrouble yango lelo ezomema bato na bavoi moko négatif mais soki toencadre yango na ndenge oyo nzambe apeselaki réalité ya principe na ye ekolobake ekopesa biso rentabilité ya bénéfice na yango donc révolution et pays la biso évolution ezo la biso pe révolution ezo ya pona tolukela bomoto na biso bolamu esengeli toyeba yango malamu ete na époque ya mama Kimpavita yango nde moto ebimisi batribi nyonso ya Afrique mobimba puisque tolobi banda 165 millions d'années to pe banda l'an 0 ebandela mokili ya bakoko biso babantu jusqu'à nos jours elingi koloba ke banda ebandeli ya mokili tokomona na forêt équatoriale ntongo bato babandaki ti bato bapanzana na premier siècle première année ntango 7 coups de tonnerre ya volcan ebetaki na est ya Congo mbala moko bato bapanzanaki basali occupation territoriale ya mabele nyonso ya Afrika après ndambu bamati baketonga Kathiopia bamisusu bamati baketonga Egypto oyo lelo bazobenga Egypte wana bato bazalaki famille moko après baye kokabwana na baclan et makambo ya baclan eye kosuka ntango Egypte ekufi baretourne baye kotonga royaume Congo na 12e siècle nde esika sikoyo baclan esukeli wana na royaume Congo ntango royaume Congo epanzani baressortissant nyonso oyo bautaki Egypte ya badescendance ya ba 5e roi du Congo Nzinga Nkufu bango nde lelo bakomi bapays africain oyo nyonso me bazalaki batribi puisque bauti baclan toloba ekuna na royaume Congo entre Koko Kianfu na Koko Matamba bazalaki clan moko mais lelo bakabwani bamisu bakomi bandundu bamisu batikali bakongo babeni nwa baza babeni na Congo baza bato ba Congo bakongo ba Congo ndambu bangwa bakesa bene ndambu bangwa na bakiti balandi directive ya mama Nzinga oyo abundeli na ba portugais na 1666 asalaki 80 d'âge et 87 d'âge pe atikelaki biso pouvoir atikeli biso mbeli ya luya lulikolo ya fleuve Congo na nzadi nkisi atelemisi mbeli dans l'espace. Ça veut dire bolamo bakoko na biso basala soki tolobeli yango te tokozala condamné et ekoblige biso tosala yango tozoloba tu makambo toloba tobondela mutu te oyebi pasi ya bakoko abando kopraktike na baeleko oyo pasi wana elekaki mpona kolamusa milimo wana ememela biso bokasi oyo tokosala nango misala ya kobikisa bomoi na biso tozoloba makambo ya Yesu te tobika epoka mama Kimpavita nde batribi ebotami Afrique mobimba puisque na 1570 Cameroun azalaki te, Togo azalaki te, Benin azalaki te, Afrique du Sud azalaki te, Sénégal azalaki te na 1570 botala tati na bahistoire lokuto minde bakomi na balivre omonake na 1570 Sénégal azalaki te, Mali azalaki te, mais au moins na 1570 tobike bato tu bazalaki na kati ya royaume Congo bamindele baye batie désordre na royaume Congo déporté 5e roi du Congo Nzinga Nkufu na 1551 babengisi na Portugal babite voilà toyaki na mboka na mino bayindo boyambaki biso kitoko biso pe tosepeli obeta visite na Portugal akenda kuna na 17 personnes ya cour royale ça veut dire que le quoi na administration momba bakanga bango kuna 18 personnes ça veut dire Portugal na Rome bobongama mpona dossier oyo tobotameli ya kolandela koya kozwa nzoto ya Nzinga Nkufu avec les 17 personnes ya cour royale o bokanga ba notable bozala ba documentation na biso yango lelo bozo ko fonctionner na ngo ba administration o bozo gérer monde siko tozwa na ba dossier wana pona ko chama kambu liko na mesa po atabo la kisi place bo bomba te biso ba pesi 1000 milliards vision héroïque et ko détecter makamnyo so ezo bomba na molili to pe ezo bomba musika na biso
Mais en 1570 ans, royaume Congo ekufi puisque bakoko basilikaki babuki l'église, babengani bamindele bitumbe bimi wana na kati ya royaume Congo ekufi, chaque Zulu azui 1 million de personnes ake na bango na muzulu. Akesa l'Afrique du Sud. Kuku pemba pa azui ebele bato mati na bango kuna akesa la bandundu likolo. Koko kianfu akesa la kwangu na kwelu. Koko mwata yanfu akesa la otozo benga lokwa katanga. Ye mutabimisi descendance ba papa Chombe oyo asala rivalité na papa Lumumba. Ilunga mbidi ye pa bimi na mwasi na ye mama Kongolo bakesala Kongolo pe bakesala kuna likolo. Lelo na kati ya bana na ye abimisi bachokwe na balubakati. Ba portugais bakimi na ngambo lelo to benga Angola basali Saint Paul de Luango. Et ça la na 1608. Angola ça na 1608. Babenga Saint Paul de Luango. Et babenga en Luanda. Ba noiro batikala kindambu wana na territoire wana royaume Congo. Bangwande balandi ngambo mabele o ba portugais bakenda ko s'installer. Bangwana lelo ba sengi indépendance. Ba pesi bango pa indépendance a moniatonde ba komi ba angolais. Ça veut dire ba congolais. Non, donc, il y a des désordre, il y a une époque coloniale, sauf que traiter des désordres, il faut traiter ma camoulélo, nous avons source ces aliments ici, il faut couper dans la racine. C'est comme ça que tu as la bola mouya Congo na toujours parce que tu traiter on likolo, tu perdre de l'énergie bandeko, tu as une solution té. Ça veut dire époque maman qui me pavite ande mute bimi c'est biso ba tribu au nyosu tozo mona et Afrique. Pambate bandala 0 ya bandeli ya bakoko na biso lo poso moindo. Ya yambo o babande moki to bi basaki 5000 ans ezala iloko la première génération ya planification. Donc maman bazali ka première génération ya planification pour basaki 5000 ans ba pesi biloko nyonso ba kombo atolo bateko Adam Eve baliaki mbuma te. Nzambe atindi bato ebandela mokili débinde mutu etaka fondement. Bato ebandela mokili ba ba BBC. Ce ba BBC ça veut dire masumu ebandaka mabe bandai déjà pour netali biso te c'est biso za masumu te. Abiso bake bakoko ebandela mokili basalaki o tozoko benga bakoko ebandela mokili basalaki eza bien bakoko ebandela mokili basalaki masumu te basalaki musala nyonso o nzambe tindaki bango pe bakokisaki travail wana yango lelo nga na tokutani oza na définition ebike mabele babenga ngo mabele mai babenga ngo mai so basaka eloko te olinga koyeba eloko te. Depuis les 1 première génération d'évolution oyo basali ngai na yo eza lokwa lukalakala mbele wana na Fatuma baza lokwa bayaya na biso ya mokili mobimba pamba te koko lukalakala mbele na ndeko na ye mwasi Fatuma babotama mapasa moko ayaki na 12h ya mobali mwasi abotamaki ayaki na minuit kasi papa na mama basalaki rapport sexuel te po mama koma na zemi wana tolobi ke ezali na nguya ya nzakomba nde azwaki susu zemi tolobi ke bato ya mibale basalaki mabele te. Mais nzambe abaye bato bazalisama mutu auti na moi ya mobali na 12h akiti na foyer équatorial na busira mwasi aye na minuit. Quand on dit que le 1 et bandela mokili to koti ko na première génération d'évolution oyo basali ngai na yo pamba te koko lukalakala mbele na koko Fatuma babotamaki na libumu ya mama bazali génération d'application. Mais bato ebandela mokili babotamaka te toyeba la différence na bango bazali bato mwindu me bazali nzoto ebongo ezalika mélanine na mélanine yango batikaki basekret wana ke mutu mwindu na nzoto ne fois pakola mingi mafuta mbila mpo abatela kapasité ya mélanine na ye amundela ye asali yo baproduit moko bezodimine okushi ayi okoti na sentiment mpo bakotisi yo bachange yo bafrene yo mémoire bakotisi yo vie moko boye o enviyaka baninga mosusu okomona ke mutu mwindu loko badesinaki aza satana ça veut dire olingi su poso mwindu te yo olingi kako se transforme okoma mundele yango wana nde mateya oyo bayaki kochange bomoto na ngai na yo na ebandeli ya mokili batribi ezalaki te kasi bato banso bazalaki famille moko na nsima nde baclan eye kobotama na nsima baclan nde batribi ebotami na 1703 mama Kimpavita akufaki pe asekwaki pona ko réveiller conscience bantu pe réception ya délivrance du monde babengi Mvuluzi Kimbangu. Le 2 juillet
1706 jusqu'à le 2 juillet 2018 tozali na 312 ans ya existence ya mama Kimpavita pe Mvuluzi Kimbangu puisque batumbaka bango na Mvuluzi Kimbangu. Reconnaissance ya kokanisa pasi ya bakoko na biso oyo banyokwamaki ntango molai nde ekozongisela biso bokasi ya manso oyo tobungisaki. Kosepelisa batu na kombo ya bakoko na biso pona kolongola mawa oyo elekaka na eleko wana na bisika nyonso tokozala pona to débloquer manso ya bomoi na biso makangamaki. Ça veut dire soki biso tozwi sikoyo bwanya maele ya kotombola lokumu ya bakoko banyokwamaka elingi koloba ke tokosezi opportunité ya bolamu wana. Mais soki biso osali eloko moko te tokoazeka maboyo tozokanisa ke makambo ya bapolitike nde babimisi mbemba Jean Pierre nde mboka ekobonga atolobi ke wana nyonso ezali batraumatisme po mundele mutakangaki pe mundele mutabimisi ayebi pourquoi abimisi ye. Mais atolobi ke préparation nyonso mundele azosala bato bazoke kosigner kuna pa ya mundele po apesa bango bapouvoir makambo wana ekozala esusu te. Babaiki bokonzi esuka na 4e étape. So tomoni na 4e étape bakoko siko balimba débuter premier mokonzi selon volonté na bango po a travailler po na kobikisa peuple wana anyokwami ntango molai tolobi 512 ans depuis le 3 mai 1491 1506 basaleli biso première église catholique. Donc depuis bayela biso blocus wana ke batia yo okoma chrétien esali 512 ans depuis 1506 basali première église catholique mutu asalaki yango na kati ya royaume Congo na Afrique mobimba kombo na ye pape Léon X aza 217e pape na Vatican 1. Yene mtu asali makambo wana pe azwi mwana ya roi nzinga kuva liboso kombo na Nzuzi Panzu bamemie na Rome na 1513 babaptize na kombo ya Don Henri. Bakomisie premier évêque catholique noir. Après baye kozwa premier monseigneur ya Afrique mobimba kombo na Anyeba. Toya kuna na mise na France chambre Anyeba eza kuna bokomona na jipon oyo abandaki kolata ya rafia etikala na chambre wana. Donc ba français le roi bino bozwa bilo on a biso sans autorisation tozo ya suko na jugement pour se préparer muto ki muningate. Donc pona mukolo lelo to suki wana to bakisa susu mate ya mususu sima mais auto salina moko pona ko confirmer que le DG oyo tozali likolo ngomba ya mangenge kuna na badara na komina nsele ana Maroc tozali elongola baninga bakouta bipai na bipai topesi mbote mokili mobimba to tombeli bino bolei bolamu babengi yango na lifalansa feti elamu. Ça veut dire feti mama Kimpavita est tombé na temps moko normal carrément te ça deuxième partie ya vidéo oyo pona bo comprendre ndeni to célébrer feti wana par rapport ya réalité ya Sanza puisque to le déjà que to se retrouver déjà na réalité ya Sanza na biso c'est que to za capable eskoyo ya ko fêter ba véritable anniversaire na biso pona to kuta na bolamu bo moto na biso. C'est que lelo tozali lundi, c'est que lundi à lelo tozali le quoi le 22 bana sanze bimaki na likolo ti lelo asali 22 jours atika na 6 jours pour ali mois abima sous sanza sika biso lobaki na calendrier africain topé bantou chaque mois ils en a 28 jours 28 jours 28 jours mois janvier ils en a 28 jours to ko boma kombo janvier to tche kombo bakoko na biso février ils en kombo amindele. Donc il a pas bloqué tant mutachelo déjà janvier février mars il a pas kombo bakoko na bango bakoma esprit c'est que bazo gérer yo na mémoire ayo parce qu'on peut fonctionner kabosh na yo il faut boma bakombo wana ochape bakombo ba esprit na yo siko makambo wana yo yebite na no sali yango te yo welaka Congo ebonga mais tobi que nous avons plusieurs tâches à remplir. Église Kimbangi sa joué ke na Lubumbashi kuna bapesa papa diangeza pa ba belge aya nango abomba na nkamba bazo kosa ba africain to pe ba congolais ke ezanzo to Kimbangu biso bi non yanzo to Kimbangu te puisque Simon Kiangani ozo kanga bi oza na nkamba cercueil wana ofongola ngote oyebi pe contenu intérieur te oza pe na prière oyo sa te pona ko déterrer cercueil wana na bo pesa biso nzela biso bato batindi soko boboyi bokozala frapper pe boza chicoter na fimbo akekele eza te ke baye bakanyuka bando beto fimbo fimbo akekele eza pe élimination batu nyonso ya mabe pona vérité eza siko libre et s'exprimer yango bozomona bakoko bazoko éliminer bato wana nyonso oyo baza na ba loge mais babatami na sima bakombo ya Nzambe
bazoke mbala mona ba prison puisque na sima baliwa na bango ba secret na bango bando kobima ata bato bazana ba secret wana bazobomba mais ne tozokende ba misusu bakooblige bango pendo moni ke mutu abomba na ba loge mais mo aleki na télévision lobi te tosalaka boye donc tokomona makambo wana tokomona bato mususu bazwa bakizunguzungu abimi penda ayelo bakena zaka na banguma na ndako mais lem so aza pasteur lem so aza évêque. C'est que makambo wana bango baosala yango nde mitezo nuire peuple congolais to peuple africain to pesi mbote mokili mobimba to tombeli bino feti elamu ya mama Kimpavita esengo na oyo akokanisa pasi oyo bakoko bakumisa banyokwamaki ntango molai mpe akotyango na misala mawa na oyo akoboya akokanisa pasi ya bakoko na ye ça veut dire nzela ekozala te, la route sera bloquée. Donc tokoyemba quelques chansons mpona topesaka lokumu ya mama Kimpavita azali mama malamu atiaki molende pe akangaki motema andimaki pasi ya liwa mpona kobatela mobikisi oyo ayaki kolongola nga na yo na minyololo ya badongola meso to pe na minyololo ya colonisation. Makimpavita lele makimpa mama, Makimpavita lele makimpa mama, nambanza Kongo mindele batumbaki yo mama, lelo na butu tokutani ongali kimpa, lelo na londende tomonani nga na yo kimpa. Makimpavita lele makimpa mama, Makimpavita lele makimpa mama, nambanza Kongo mindele batumbaki yo yaya, lelo na butu tokutani ongali kimpa, lelo na sanza tomonani nga na yo kimpa. Makimpavita lele makimpa mama, Makimpavita lele makimpa mama, nambanza Kongo mindele batumbaki yo mama, lelo na butu tokutani nga na yo kimpa, lelo na sanza tomonani ongali kimpa. Le 2 juillet 1706 bakangi kimpa bacheye na moto ya koni na ngombe vuvulu. Abana Kongo toyeba mokolo monene oyo, abana Afrika toyeba mokolo monene. Akimpala kaki mwana kozonga kati na bato, akimpala kaki mwana kozonga kati na bato. Abana Kongo toyeba pasi oyo, abana Kongo tokanisa nde malamu tobika na kombo ya Nzambe. PV ya Kongo eyeli bilenge ya mbanza ya Kongo, mangengenge matadi mayo mboka elaka. Bana ya Kongo botuna kimbangu te, ajali ye mokote atindaki bana na ye bamesage batei ya liloba ya Nzambe ya bakoko. PV ya Kongo eyeli bilenge ya mbanza ya Kongo, mangengenge matadi mayo mboka elaka. Matadi mayo mboka elaka. Pangi avelela songa lulendo betumba ndukaka kumatadi mayo kwenda tukwenda. Pangi avelela songa lulendo betumba ndukaka kumangengenge kwenda tukwenda. Ndeko nanga koti kalate sala lolendo biso mokano kaka na matadi mayo tokende tokoma. Ndeko nanga koti kalate sala lolendo biso mokano kaka na mangengenge tokende tokoma. Kimbangu na mbanza ngungu huku bakangila moko ye malu, ngakaluze idiakako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu, ngakaluze idiakako. Kimbangu na mbanza ngungu huku bakangila moko ye malu, ngakaluze idiakako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu, ngakaluze idiakako mululendo mulule.
ndolendo lendo lendo mululendo kimbanguka kwisila mululendo mulule ndolendo lendo lendo mululendo kimbanguka kwisila kimpa vita na mbanza Kongo esika batumbakie na mwana na mukongo bisoto wanganye sikango kimpa vita na mbanza Kongo esika batumbakie na mwana na mukongo bisoto wanganye sikango na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo kimpa vita kozonga na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo kimpa vita kozonga kimbangu na mbanza kungu esika bakangakie maboko na makolo bisoto wanganye sikango kimbangu na mbanza ngungu esika bakangakie maboko na makolo bisoto wanganye sikango na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo kimbangwa kozonga na lolendo na lole ndolendo lendo lendo na lolendo kimbangwa kozonga matondo mingi na bakoko nyonso bisika tozali totombola manaka ya kosepela na pasi nyonso bakoko bamonaki na eleko wana ezalaki pasi kasi eleko biso tozali esengeli totondisama na esengo mpona tolata bokasi ya nzakomba oyo ekobikisa biso kati na minyololo ya bazabolo oyo bazali kozongisa makanisi na biso butu mpe moi nsima. Donc topesi ndeko Jino bisiko zali bambo teatro na ndenge toza elongo nzamba bakoko na biso aza na biso elongo topesi ndeko oyo tozokobenga ye moko Benzula tope Benzul koko umba toujours bisiko zali ana kata Maroc ba courage tozana nzamba bakoko elongo tolobai ke mapamboli na biso eko uta soki toyebi nzambe ya bakoko na biso topesi mbote na ye moko Dadi. Donc bisiko zali toujours pe bandeko nyonso tozana bango elongo nzamba bakoko na biso aza na biso butu pe moi tobengisi bino le 2 juillet toujours tokozala ebele elongona ye moko otozobenga lokola Espoir Mombito toujours garçon. Donc tozebele so tobito bando tanga bakombo ekosila te pe topesi administration des messagers bambo teatro ba courage na misala nyonso otozosala tolembate pambate ngonge koki pona tobongola makambo nyonso ya mokili ekoma ya sika. Donc tolobe ke kelasi ebotami déjà pona mutu mwindo ayeba valeur asanza ayeba tina na moi ayeba utilité ya ba bien-être nyonso onzamba pesaki ye a établi mibeko na ye ya sika pona akengela zamba na ye apekisa désordre nyonso mundela zocha ya ba trouble ya ba guerre na monde entier azongisa kimia kati na mokili kati na kimia. Donc totombeli bino mbotama ya mokili mwa sika o babengi Kongo ya sika pambate après le 2 juillet oyo bomona mbongwana ya makambo nini ekolata mokili momba puisque tolobai déjà que bitumbeko ya mokili kasi bakoko na biso balingi babima pona babundela ngana yo bazongisela biso bolamu ya makambo nyonso otobungisaki liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko tozala mino elongo mikolo tozaka ba live pona ko publier bolamu ya mama Kimpavita par rapport ya pasi oya monaki pambate soki tolobeli bakoko te nani akolobela bango malgré ba misusu babongwani bakomo okumisaka bakoko ya Israël to boko pambwa mate bozali komiloka elingo bake ba pasteur basango batu tout oba travailler pona Europe oba travailler pona Israël oba travailler pona Asie. Ça veut dire aux Africains mais esprit non comme arabe aux Africains mais esprit non comme chrétien biso to ba chrétien te toza ba arabe te tozali bakoko bakoko elingo lobake bato babotami na mobimba ya bakoko na bango na penser pe na lolenge ya kozalela. Donc nzamba bakoko na biso aza na biso elongo butu pe moi topesi mbote mokili mobimba bye bye liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala